Magazine Nabino ya kitoko Congo lisolo ya mokona lelo veut dire que bandi wapi Patrick Kochibangu. Je suis l'antivirus de la presse congolaise au Bakissé le Dr Love. Basili Kolobaki Tangu. Voilà, je suis Tangu. On est là encore pour nous recevoir Sabino car la chaîne Nabino ya kitoko Congo SNO officiel le chaîne ya malamu chaîne wapi Melabino toujours ma solo ya kitoko ya bien yango magazine ya sika yango yelibino Congo lisolo veut dire que awa to betaka lisolo masolo nyonso en général eza euroleka na mboka na biso eza masolo ya ba promotion eza la nyonso euroleka awa eza lisolo non stop yango to bengi yango Congo lisolo magazine na bino ya kitoko lelo to une affaire ya proposition de loi ya ndeko na biso Daniel ndeko député national papa Daniel Mbau wapi abeti masolo il y a proposition na $500 pour na robala mwana mwasi likamwa nezo sala rage awa na Kinshasa likambo eningisi ba famille eningisi bana mibali eningisi ba jeune fille bazo mituna ba mama ba mituni mwana nga na tangisi ekelasi akei et enfin ouais robala nga na $500 est-ce que ça valeur tozanine likamwa $500 est-ce que d'autres ezali solo ya kofuta ba makamonia so ba parents basala likolo ya bana depuis que bota mana bango to ezali kamura ya symbole yango magazine ya biso Congo lisolo lelo oye pona ko memela bino ba point de vue ya batu tozo kita na terrain car ndenge toza awa toza na centre ville to eko beta masolo vraiment na batu. Merci beaucoup na ba onyo so bazali ko landa biso libanda ya mboka. Je vois le boss pasteur Clovis film pa motema ya maman Doris film pa First Lady. Un grand couple qui a donné confiance à Patrick Kochibangu, le docteur Love que je suis. On est ensemble, tous qui sont dans le terrain pour nous Zolabino, point de vue à Batebele. Bienvenue Mangwa, Tanzo Teboyambindo. Patrick Chibangu, le berzo Gélara Koliwano, le Baki. On est ensemble. Balobisani Oyo, il est Sarayo. Il faut rendre ni Rosokola. On peut en Agara Peto. Pour ce que je m'en fous, il faut Rosokola Ngokaka. Voilà, Ndeko Guilain Kantokola. Ndeko Guilain Kantokola libanda ya mboka topesi mbote magazine Congo lisolo eye pona kobete la bino ba masolo ozo le kanakin pe tozo phénomène $500 et le ngomorona Montréal ya lelo ya mokona lelo Ridi Bonteke l'homme géant yemoro sima caméra yemoro pesima na réalisation. Voilà, on descend sur le terrain pour nous avoir point de vue na pesi mbote na celle qu'on appelle madame Laurent Koué Anna Bonamatete, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, toujours qui étaient déjà dans le terrain, ensemble, on a Montréal, Ridi Bonte, qui est pour nous rejoindre. Point de vue à bateau par rapport à affaire $500 au député Daniel Mbau a fait six propositions en apport. Et dans la Kanda, les parents Batomoki, les Sepeli, Baba moi on a eu tout bassenté, toujours $500 moi on a bali et qui est en air. Bassenté à son na famille. Voilà, c'est parti. Bon, on a une image au neni tout sur là. On a une boca par rapport à la situation où il y a $500, il y a d'autres. Car on est de Saibino que toujours pour s'en apprendre à rejoindre Batou, Baetoye Bavina Bango sur proposition où il y a Daniel, il y a député Daniel Mbau, Wapi, il a proposé d'autres et comme à $500. Yango tolobi to me rappelle retour na bakino to lobi sabango ba pesa ba point de vue na bango voilà ndeko mbote kombo nani kombo na monsieur Charmant Matanto nana sur oyoka ki ma proposition oh il y a $500 ndenge député Daniel Mbau a proposé ki yango pona yo oyamba yango bon en fait selon argument na ngai ton babi tant oui a proposé que notre doté comme à $500 est-ce que bon, $500, oui, c'est pas un problème. Bon, sans tenir compte, est-ce que plus on a population, tous se retrouver nini juste dans le même si c'est à $400,000 ou $5,000, tu n'as pas la même bouleuse à terre, maman lungeuse à terre au salaire. Maman Bélé va se proposer biso et aussi mbaté car il y a d'autres nés et on y a même dans le mélango donc yo moni fala bana maman sous avant proposer maman sous maman Bélé c'est plus important parce que même si on vivre même maman là on kitoko même à $10,000 non pas la moitié na ba député baza 500 musa na bango eza ya ko créer ba loi ya bimisi loi na ye wana ya $500 mais ba député mususu pe bazali on va proposer loi mususu ya saliga musa na ye c'est ça problème té loi on a proposé on a $500 oui à ça député. Il fallait que les députés ont proposé une loi pour nous foutre un enseignant. On va tant que ça va dans biso. Pour nous foutre un fils qui a $800-700.
Balon la non salaire na bango mike wana ba médiocre wana. Et tant yazo la non salaire ba tout yazo la nega ke ba dote comme $500. Je ne sais pas si on a le banani soit au Kanga. Et là, le Bamabé, comme on a n'a pas ni bayo kamé. Là, on a réserve pour ça Kevin. Voilà, mais et là, tout ce bazar, bazar, c'est na proposition on a $500 parce que exagération, peut y avoir d'autres comme qui. Yo moni aux jeunes, au bali penante, je crois. Mais avantageux pour na yote. Non, les avantageux pour na ngate parce que voilà quoi, encore le en fait dans le banetinine. Et là, on a sur le bateau à l'Ibosson à Biké. Il y a des députés, on a tel dans le problème d'enseignants, de policiers, de fonctionnaires. Voilà quoi. Donc, soit tel 1000 pages, on a peut-être $12,000 si je ne sais pas. Bon, on a la monnaie, on a $1,000. Pas que ça t'a enseignant, pas que ça t'a soldat, tout ça va tomber. Moi, il y a un moment où circuler, même à $500. C'est pas un problème. Donc, il y a comme $500. Donc, tu as $500 là-bas la balle. Non, là, la monnaie. Netinga son la moi si. Yo il nga $500 au bala été. Franchement, na robete lo ba kalik. Do esimba kututi. Voilà ndeko Armand, merci. Voilà, bana Congo et Sengo, Sivi Bozo kanenge bat bazo pesa ba point de vue na bango par rapport à proposition à $500. Ba msusu baza pour, ba msusu baza contre ndeko Armand ya lobby que maramorosa les gens de belé na mboka oyo $500 eza mbongo oui. Mais pour nous balancer 500, il faut nous saler là. Donc pour nous une distraction. Non, eza pena maman na distraction ya makasi. Donc bati comme ça ba distraction ana. Bata la président France a démissionné lobby avant-hier Macron a démissionné qui. Donc bisoli to kendila to relier là dans le parlement ana on za banzela obimeli. Bati la distraction. Merci beaucoup. Voilà, todo kende to tambola to lugara bato ba on sa point de vue na bango. Mbote ndeko. Kombo nani? Kombo nanga Isdon Zombenga. Voilà, ndeko Isdor, par rapport à la proposition à $500, je crois qu'on a nagé en haut. Oui, le député Daniel Mbao a Pesaki. Yo yamba qui en est. Bon, d'abord, na Toyoka qui en haut. Donc, rapport nanga na mon on a un prioritaire. C'est pas ça. Ça, on a sens que Koba la moins na $500 et puis na l'intérieur à parce que 150. Ne Toyoka qui siko. Na 150 wana ya che toki marasiko Kinshasa to la na mboka to ke bala oya mboka po ba na sa ya 500 ba o pe ba na mboka kuna to pe ba yo kuna za 500 ba tinda ba ngo koto yo ba ba na ba 500 non ce n'est pas ça za lango a raisonner guider na e mais yo balina nous te na mona jeune azobo elora propos mo bik peke ba parents ba comment avec exagération à d'autres makasi. Bah d'autres comment bah $3,000, bah $4,000. Mais proposition on a monnaie en côté que non quand même et pour nous faciliter peut-être bah jeune homme souvent on va la tête on souvent on va consentir bah si comme bon on va les athées. Bon nanongo lobi ndeko idée na e ngana mona ngoza no bien par rapport à ndel. Dans le pays oyo lobela bana ya Congo. Misa les athées, to salate. To so travailler te. Ata ba lobi ke bala moi si na $100. Au tient moi sango bolala na balabala na nzela bokolia nini bo vivre comment batala nanu na mboka na biso nde tozali a créer nanu ba loi oyo kopesa ba imboka neti bétidian o bazo silisa na année oyo tango ba kokole bango ba orange biso ka toujours na chômage. Est-ce que loi nini na ko créer pour na bétidian wana tango ba osilisa bazana misala pour mutu azo travailler o azo sala azana possibilité ya kozwanda ku ya kosala makamtu ya kosala ata bali botie ba mwasi na $1,000 na 600 to mona to balaka mais ndeko ba député baza 500 loko nga azo nga tuna bino question ba député baza 500 musana bango eza ko créer ba loi moko aye na loi na ye a proposer loi wana sur les 500 499 bazalit demande na yo kozala ba député mususu ba meka kosala loi mususu ye aye na loi oya musala na ye yo zo boya ngo pourquoi parce que yim dans ça loi nyonso te aussi ça passe ya Congo te bon yete mutu aussi ça passe aussi ça ye bango ba voter ki ye to voter ki ye na place wana pour na biso population azo sala musala o eza yete mais na biso tout population ya Congo mobimba ako créer pe loi wana ndenga na loi ba $500 ndenge pa ko créer loi oyo pe eko pesa ba na mboka misala oyo eza non nécessaire pour le moment eza non wana te to dans na te pour wana te
toza na étape wana te ndeko wana azana nulo wana avandisa yango bana mboka bana besoin to lia idée za ndenge balwani na ko voter mais balobeki makambo gouvernement be makambo biloko ekokita bato bakolia mais batala na makambo ba fake bazotelemela bango ndeni bakosala na marché bona bona boye balana nanu balwa misusu wana ezana lelo moko mpona nga yana nous priorité pour le moment donc loi na mpona nga ezana yango te. D'accord, merci. Ndekolobe za prioritaire mpona ye te. Voilà, toujours continuer pe kozwa kaka ba vie toluka ba maman, toujours maman pe te ba point de vue na bango po bango nde ba boteli biso pe basi. Toujours tambola kaka mpona koluka baimboka baloba mpona likambo ya $500 balobi Kinshasa etomboki bino ngo kozoyoka nde bakongolais bazoloba bakinois bazoloba par rapport à proposition bamisusu balobi eza na distraction biso toza na monopole ya koloba te yango tozoluka kaka bakongolais bameka kobeta masolo oyo par rapport ya voilà namoni papa telemi je sais pas soki akoki koaccorde biso mbote papa. Mbote monsieur le journaliste. Kombo nani? Kombo na ngai ingénieur Kams Pomela. Ingénieur Kams. Magazine Congo Lisolo, il y a chaîne Nabisha Kitoko, il y a YouTube Congo Esengo officiel plus. Tu as ça là, moi m'interview par rapport il y a Oraki proposition à loi il y a député Daniel Ombaou. Oui, Oraki proposition à loi et d'ailleurs c'est notre élu, il y a Moamba parce que moi j'habite Moamba et personnellement voilà, par rapport à ça il y a proposition en ayo il y a bien mon nengeni. Bon, moi je me dis que comme tu vois, Nazana est célibataire, mais loi wana ezali important mais nécessaire. Pourquoi je dis que c'est nécessaire? Parce que tu sais aujourd'hui, tous la loi et belé ont déjà voté mais ils sont en souffrance. Dans cette assemblée nationale, ils ont la loi en souffrance. Lui en tant que député, il faut réfléchir d'abord. Comment est-ce qu'on va faire pour être la loi en souffrance, tout ça en pratique, ok? Je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, tout ça dans la loi, il y a garantie locative. Ils ont fixé pour un domicile, il y a il faut en 3 mois. Mais l'autre temps, il y a Imboka. Au moins, il y a 5 mois, 10 mois, 8 mois. Voire même 15 mois. Surtout ça. Donc, notre élu à Moamba, là, je trouve que on a assez. Là, ils ont une nécessité. Ils ont une nécessité tandis qu'ils ont un ban à bateau, bateau santé, bango. Pour mobile, ils ont un bon robot à moi, on a été. Pour reconnaître un date, vous pouvez faire facture à $2 000, $3 000. Tu ne vois pas que faciliter ta bateau, parce que là, tu as ça. On est permettre pour exagération d'autres communes. Là, au moins, on est bien que ma famille va commencer à d'autres euros, ils ont guindé les bottes. Or, ils ont honneur. Bon. Tout ça pour condamner notre comportement, mais je trouve que ils ont des raisons. Raison exacte que bazo santé bana pour être bon à marier belé. Bon, dis-moi, bah salani, bah $2 000, bah 1500, bah 1200. Problème il y a d'autres, ils ont une petite question bah qui ici en haut, dès que ça bah les belé parce que après le mariage, la vie doit continuer, ok? Et même si Botsan a $500 et qu'il y a mais faisabilité en mariage. Mais oui, dans tout ça, la loi, les parents, on a $500. Le mariage, ils ont d'abord coutume. Mariage, ils ont une coutume. Mariage, ils ont une coutume. Donc, moi je trouve que l'État n'a fixé, l'État qui a imposé la coutume. C'est une proposition à loi au député à Salim Moussa, ils ont proposé la loi. Il a proposé la loi à Bongo. Il y a un lobby. Ndeko na biso maître Mbao azana ba loué belé za na souffrance oyo ba voter na assemblée nationale za en souffrance ba raisonner na nous ndenge nini ba kotia ba loi na souffrance et ko ta pratique ozomona parce que premier congolais libala ezana nous monter d'autres state congolais na musalate congolais se retrouver té ata bali mona batu mwana ina ndako na o mwana romela CRS ndenge nini azana ndako té yo mona nous Salomon. Je propose ceci à notre député Mbao à réfléchir sur comment est-ce que un jeune a ici université, n'est pas un stage dans l'entreprise à l'État, n'est pas se retrouver pour foutailler pour être jeune ou moi j'ai un problème moi j'ai un problème donc on a encore beaucoup à réfléchir si je te comprends bien. Oui, nous avons sa nécessité à Mboka oyo. Tel est le baye belé bazana villa. On a bien courageux. Congolais a courageux.
donc pour Congolais bala ils ont noté que pour qu'ils se l'en dot Congolais pour bala les alliés peut essayer Moussala à se retrouver aller bien aller bien. Combien de Salomon? Il y a Salomon, soit Bali, moi, c'est $500. Oh là, il y a des achats là dans un salon. Aux hommes, honorable Mbaou, aux élèves, soit moi, mes alliés réputés district intellectuel. Il faut bien raisonner sur ma mot important. Eux, quoi, aboutir dans le mariage, il y a bien. Ils en ont nous $500. Voilà, merci beaucoup. Merci, moi, Nambo. Voilà, à faire $500, ils ont des licams. Pas monsieur Subazo, c'est pas l'ango, pas monsieur Subazo Boya. Parce qu'il y a une proposition. Il y a Saïd Neka Moussa, député. Donc voilà, on va essayer un peu de prendre encore notre personne. Merci, messieurs. Voilà. Yo, Olobi. On a un chadrag. La vaille a commis à Barumbu. Ça n'a aucun mérite. La vaille a commis à Barumbu. Mais Marambo, le président Aloba qui va message au député. Et la député, on a c'est là mon corps. Et alors que le mot corps, c'est là mon corps. On a Aloba, biso to na China na ngote, biso to souffrir. To na China maman ba Aloba te. Ba ngo ba lia bien, ba mela bien, ba la bien. Parce ba lobi po ba la moi 500. Na ko ba la ndenge ni ba na kutu na sister diplôme sope 2000 combien? Musala kuta bien na zwakate. Tani na komo zokana ba pota. Po ani na luwa mbongo mukie na chana poshi. Eti mboga nini jeune à vivre aboy. Non, oya mboga te to kufa ne. Ba bo mabiso. Ba changer ba solo la. Ba chama na mesa. Yo boy na ko ba na 500. Ngai kutu ko ba le ali gambute. Po ata ba che $4000 mais sona na musala na ko bala. Sona na ndaku na ocha mwasi. Mais tant na musala te na na loko sala te ata $100 kutu. Na zongo wapi. Voilà. Na alu compagnie moko kutu ba pesa ngata $50 apambe mona na te. Mais la libanda papa facha chika ba compagnie ba sardine. Toyo kaka soit disant toyo kaka. Ba sardine, ba biloko na ba pays étranger ba Belgique. Pour anini ba kozwa ba biloko na nyoso to ba ya na ngwa te ba compagnie esunga bana kumboka. Dans $500 distraction. Oh, 500 wana ba bare biso na morale. Ba bare biso na morale. On a recours à Bisso, on a recours à peuple congolais qui m'a voté. On a recours à Bisso. Tout le monde est maëlé. Merci beaucoup. China li fort. Voilà. Affaire $500. On va continuer à dire monter que derrière la caméra. On va essayer de voir, on va essayer de marcher. Pour te baroza sous batumususu. Par rapport à Elisolo, il y a $500. Tu es ma solongo et zo kende wapi ba sepe nango. To ba sepe nango te. Voilà. Mbote maman. Mbote papa. Voilà, magazine Nabiso Congo Lisolo. Toujours être ma solo à proposition à député Daniel Mbaou au lobby. Il faut bal saban à bino à $500. Yo mona on est. Papa, eza mabete. Po bato mosusu balinga ko exagérer lokola koteka bana bango koteka. Soko tali mbongo ya ba enveloppe oyo batiaka epana baboti $500 eza malamu. Ba biloko ya papa, biloko ya mama ekotutalizela kambonge ebele. Na idée wana mngala za ko encourager eza mabete eza malamu. Pona $500. Donc baye ko bala moi nous na $500 au robot ya te. Eza mabete. Po fati ya papa ezali, fati ya mama ezali. Enveloppe soki mobala ti $500 eza mabete. Po bani ba mosusu bani kotia ba 2000, ba 1500, ba 1000 pourquoi ça? Ozoteka mwana koteka eza nde bolingo. Neti yo za économie na bino bosenga mingi ba facture combien? Pa na biso bangala biso tosenga ka fati ya mwana te. Toyebisaka mobali ke lolenge faso yo lingi mwasi na yo yaka na biso. Mais loko tosenga ka biloko ya papa, tosenga ka pe biloko ya mama. Fati ya libala nde mobali ye moko selo lolenga lingi mwasi na ye akoya na yango, akoya na mbongo wana. $500 eza mabete. D'accord, merci beaucoup. Merci. À faire $500, maman c'est peli, il y a le big non $500, ils ont bien, c'est exagération. Voilà, on va voir une dame, c'est une commerçante, avant de bureau, a accordé une interview.
toyoka ye proposition na ye par rapport bon en fait dans le banais par rapport à proposition il y a député na biso Daniel Mbao maman mbote na yo mbote papa voilà tokuti yo awa ozoteka kombo nani maman Chanel oyokaki ke ba député moko a proposé makambo ya $500 que faut baba la basi na $500 pour ba exagération ya d'autres eleki mingi yo mona onde nga sepe na hote na mona bien te $500 mbo muke bongo thanks moi no ba classe moi na koli ba baleka na $500 te za bien te nga sepe na hote pona nga na sepe te on sepe na hote pona nini po ba lobi ke libala ezala kaka symbole yo siko lobi sepe na hote pona nini ba argument nini oyo pesi wa libala ezala symbole bien sûr mais moi na pe ba teka ka été po mbonga libala pesi la raté mais fallait à moi puis mon 500 papa 500. Ça va être moi plus moi bien. Là ça va $500 à mouké. Mais ça pour l'ingozo facilité bateau bakende nanda kuna bango ya libala. Siko $500 wana pona bateau ba boto ba botité. Te $500 bi mariage et comme $500 les de 2000 il y a 3 mois signoso. Te $500 hein? Yo lingi batia combien? Ba wota ba 1000. Pour être à moi ça va. Mais aux marchandises, c'est quand même mobile avec honorer la famille na yo. Mon on a $500 papa. Ah papa $500 wana te. Oui wana te ngana sepe na ngote za ma. Yo lingi combien? Ngana linga ta ba 1000 wana to telemi wana sito ke na malema $500. Siko 1000 wana est-ce que azoya ko futa mbongo o ba bokolela yo to eza honneur yo ozolinga olongola ndako ba parana. Mo ba bote pour 1000 wana déjà tana tele 1000 wana tanga kakula to suka tana ba 800 ba 700 siko tanga na tele 500 pour pera 300 kama wana ndiya ko kakula ba boyi yango ya lobi ba kakula ya te moi si bazoteka ete primero eyebani ke non moi si ba la autant te moi si ne surtout le quoi bato ka basi miso boti bana 4 500 moi so boti te 500 biso na ezo rôle moko bongo te nga sepe na 500 na merci na sepe. Moi si o aboti pe o aboti te ndeko na biso moi si ye alobi makambo ya $500 te ye pe na boyi na alobi $500 te toyebi te eza marchandise to eza nini voilà ndeko moi si mbote papa mbote kombo nani kombo na nga Trinita maman Trinita tomoni yo awa na ville awa toza na motuna ya retour na yo par rapport à la proposition au député Daniel Mbao a pesaki que bino nyonso basi nyonso babala bino na $500 yo mona ondenge papa nga sepelite na sepelite ta muke parce que elo ba osa les alate papa tanga boti mwana na yena mama aboti sa boko biso na passe ndeti nga za ofeli papa biso boko linga tina comme na âge oyo na boti na mte et en plus bazo nga na balite baso ba kitiza mo tina $500 siko ba dépense papa pesa sali wa boko elinga tant yo mbalo yo pesinga $500 o balinga eba na ebite soki mbongo na ba pesa ngo ba parents nga ba ko yambela yo to yango eza mbongo oyo ko senga papa ngoni nga facture ton dernier toza pour toi il y a lobby $500 d'autres il y a moi si et comme $500 papa jamais donc oh c'est pas moi ça c'est pas le quoi on sait que y benda aza donc a comme marchandise parce que nga na cause marchandise na 500 et simba te papa mais yo lingi baba bino na combien pour bino pe beaucoup ba parents pe na bino ba mo tia ba $3000 Mouba za musala malonga te misala ezebelete yo ba ko bala na $3000 papa $3000 za problème te tango para bika ya ko bala mona na $3000 yo nde mobali koto kozela ko vanda otali mwasi na yo ndenge bo banda bo kisheri ba no ozana poso peso nerf là ko ba bi $3000 na soza poso ko discuter et comment tina 500 te mais kolongola ngai yanda kuna bina ko bala mwasi na ngai eza déjà honneur na zo ko pesa est-ce que honneur est par rapport à valeur il y a prix on aurait pesa pas mwasi eza honneur problème te to besoin mais mobali donc on nga na lobaka mobali ko ala na député on te mobali alingi mwasi na ye a sepe na mwasi atali bota mwasi na ye sunga na bota nza penda mobimba boy donc il faut bala na maman le bien mobimba boy nza penda mobimba na boti na mute apaka ndenge bon déjà na leka ba étape wana mais na boti te ba étape wana na lobaka ka tota déjà liambu ma wana mais na zana mobimba na boti te mobali obala nga so aza souci na nga aya abimisa mbongo atala boto nga na zana ngo aya abimisa mbongo pesa nga vale na mbongo wana ala na député na tenga 5 na sepel tout merci beaucoup derrière
Papa Daniel Mbao aluki makambo. Papa Daniel Mbao aluki makambo. Likambo ya $500 oyo. $500. Moi si baba là na $500. On continue notre interview. Ridi Monteke. Tout le monde maman vandi à tomé ko tuna épée par rapport à proposition oyo ce qui est amoni en ngondengeni. Mbote maman. Voilà, comment on a dit? Hermine. Madame Hermine, député Daniel Mbao a fait une proposition à Bassignos Baba à $500. Yo ndengo za bobo ti moi na yo, on balaye ko balaye na $500. Yo moni ngone. Ma idée na jouer ça bien té. Bala moi c'est $500. Ya ko linga bala moi ni na $500. Hein? Bala moi c'est na $500. Moi ça cher hein. Moi ça cher. Ko tchaba idée bala moi c'est na $500. Eza ko zo minimiser basi. On a eu basi ndeba na valeur té. Mais moi ça a valeur té balobi que libala ezala symbole. Oui. Pourquoi fixer un prix au hélicolo de l'autre comment la facture ba $5,000 ba $3,000? Libala eza symbole. Libala eza symbole to boite que libala eza symbole. Maman boti mwana na ye atangisi ba classe. Akomse tina niveau likolo. Après yo mobali yo ye obali na $500. Est-ce que bota qui est premièrement botier atangisi ba na maternelle une université ça $500. Il faut récupérer quand même ndambo. Mais on a si qu'on des problèmes mais il a proposé l'eau wana. Bien besoin de cabo récupérer mbongo oyo boko lui on est au moins dans opé on a. Il faut to récupérer ndambo au botili mwana biso faut to récupérer. Atape ce $5,000 depuis au botili mwana ko banda maternité ti akola. Tiens comme niveau au bala. Atape ce $5,000 est-ce que compenser car mbongo yo boko mwana. Compenser te mais na kozala moi certifié ndambo ndé na tangisi mwana nga. Donc on a symbole il faut récupérer ndambo. Oui, il faut récupérer ndambo. D'accord, merci. Merci beaucoup. Car les gamins $500 net tout un peu bas coopérant il y a des coopérants bon monnaie bien na masolo na na maboko tout ça pour ça tu es bandeko mbote comment on a Alf ouais ndeko au za magazine Congo Lisolo tout ça bête Lisolo par rapport à la proposition au $500 depuis Temba ou Apesi qu'il faut avoir la moitié de $500 selon yo on se paye là ngo bon na se paye là te hier avant Aloba, biso to banda iko balaka na ba 500, ba 300. Ah bon? Oui, na Kinshasa ils ont salema même na mboka ils ont salema. Yo balia na Kinshasa na $200. Na bala na mboka mais leki na nga balia na Kinshasa à 300 kutu. To pesi kutu 200 et tikali 100. Mais bana ba botam. On est colonie. Biso to ba kasa. Ouais. Donc pour na ça honneur $500 wana. Mais eza honneur okobomba mwana na yo na ndako na mwana akei kozwa zemi libanda mwana moke na obalisie ata na 300 wana ya bien eza wapi il faut kobalise akende ata ebebele kote akei ke ayokisanga soni nga papa na ebebele kote akei ngai na longwe na ngambo mais mamsu balobi na tangisi mwana ngai classe penda na vie boye ba ko bala na $500 boza ko finga ngai bongo kotangi papa mamsu balobi na lobi kotangi c'est ça le pango eza devoir ya papa nyonso soki aboti mwana neti na nga nazoteka boye nazoluka mwa 50 francs 100 francs 200 francs mais nakolinga mwana na ngai atanga eza teke po azotanga na intérêt moko boye po soki namoni abali nde sikoyo soki abali te mbongo wana nakorécupéra ko wapi abali te azwi mpe mosala te nakorécupérer mbongo wana wapi donc conseil ni opesi na papa conseil nakopesa biso na mboka na biso faut tobalisaka bana avant soki mwana azotanga omoni alingi nzela ya mibali trop alingi nzela ya mibali trop comme ça yo okovandisa na se opesi toli olingi mobali to olingi classe so alingi kelasi nzela kelasi ale otinde na kelasi so alingi mibali ata aza na 14 ans balisa epo ngai moko na bale mwana mwasi na nga na 14 ans na mboka nga nazalaki na 21 ans betata mwa langila wana na Chiluba yebisa ba papa na Chiluba ba mama na Chiluba ba papa ni ba mamu bonsu mu jitunga jetu atwenda biya bwatetu kuikala babanji mu bana betu babaka jito mwana wabaka jiru selesha bwani ayakwenda enze jenda jiku kwena useleja bwani
muye ya mu jato pinyeu mwana uye ya kukola kai mueta jibaka to chibi muika la mulonga kai mueta muli muto na kujishabi itetu tout c'est les moins cher mais tout dit pas mayani kwa ya mwana ye muka somba bim allez nanje bi tabi ajibaka. Merci beaucoup. Voilà. Pour ou contre proposition, il y a Daniel Mba ou Bisso, Congoli solo, tout le monde est solo, tout le monde est jeune, tout biso, baza ko sepela na faire wana to bango baboya ngondeko mbote. Est-ce que rôle on la cache neto sur la momuke? Pas de problème. Babengi on a ni comme on a une telle caméra na biso. Omonanga Roland Gimbi. Ndeko Roland Gimbi. Ouais. Je crois que vous êtes jeune. Très jeune. Oyoki proposition, oyo tourmenté ba parents belé. Ndeko Daniel Mbaou a proposé depuis à lobby que il faut avoir la banque à $500 pour un point de vue dans les années. Bon, pour Nangaï en tant que jeune, Naza d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Expliquez-moi ce point, nous êtes d'accord. Naza d'accord pour na, mon relation est belle, et ont mis la makasi pour na surfacturation y a dot. Ils ont mis la peau. Ils ont mis la. Mboka na biso dans un problème ya misala. Comment on appelle jeune mususu azana moi cop ne abunenaka. Moi ma volonté pesa ya robala mwasi. Alinga mwasi na ye, alinga honorer. Mais tellement que ba parents ba kotia ba $2,000, $2,500, $3,000 biso ba jeune mambongo wana ko kangisa ngo ezo zo attend. Donc ce qui est à $500 mutu jeune lokola ngai mwasi na ngai na omeli na ye na koki pe koloba non. Que bala moi je n'ai pas de to fonder famille na biso mais tellement que ba facture ya d'autres eza tellement exagéré donc biso ba jeune tozo ba doute ya que no bala moi ce monde appelle ba na relation moi c'est Monique ozo bala été mais akena yo perdre ye ozo regretter mais on a choisi donc pour nous avantagé proposition pour nga eza avantagé. Mais ma maman, batika oteke la biso basi. Ezali kama. Mais balobi ke atangisi maman lobi atangisi mwana ye. Mais maman atangisi mwana ye aboti ye ba mili kinyoso mela wana yo ko bala na $500. Ba maman balobi eza insulte to zani. Eza devoir ya chaque parent à tangisa mwana na ye parce que après tout l'air yo ko bala ye soki asala soki awasa musala osombiete et comme et là quoi mutu kate osombi yango fabricant nango ako bénéficier nango sous mais moi si aza au balier na même temps pour soutenir pe bandeko na ye basi na ba famille na ye mais aza moi si na yo abox pe famille na été donc eza bongo chaque parent a devoir ya otangisa mwana na ye parce que aza mwana ye mutamoti facture te ke ba futa ye. Oui, tout à fait. Eza ko somba te to somba ka bana bango te soki ba to somba ka bango to somba na ke na ye parent maman parent aya soutien ndako na ngai dans ce cas. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Neralobi au sombi mwasi to futi 2000 mes parents o ya pe na ndako te ndeko Daniel Mbaou. Est-ce que zo mona makambo yo luki? $500 nde on a biso moi ça robe ça biso car ndenge aza kitoko boye aza na taille na ye bien boye député Daniel Mbaou alobi ba robala bango na $500. Ah je ne sais pas mbote maman mbote papa comment nani comment nanga Lorette Okoma maman Lorette Okoma car ndenge oza na mwindu na yango boye oza kitoko boye ndeko député Daniel Mbaou a proposé loi ya ke il faut pas bala basi nyonso na $500 yo mone onde. Ah, bon, en fait, pendant nga, na évité ceux qui a l'autre qui nini, idée wane outé qui wapi. Bon, pendant nga, là, vraiment contre loi wana. En tant que femme, na évité $500 par rapport à quoi? Pourquoi $500? Donc, pendant nga, vraiment, na contre l'idée wana. $500 par rapport à quoi? Mais 2000, 2500 c'est par rapport à quoi? Ben, on les a facture selon coutume, selon famille, selon. Parce qu'il y a d'autres $500 par rapport à quoi? Et tout ce que tu y es, est-ce que. Alors, que ma famille est commis. Et abi, et ça pour donc, ma tribu, ma famille, va exagérer, bon, il y a d'autres. Il y a un pour nous faciliter, ma camouille a proposé loi qu'il y a $500 pour Alobi, bon, on est un symbole, il y a pas mal.
bon nga mpona ngai vraiment mpona loi to idée wana en tout cas naza contre po avec un 500 $ nayebi te soki bamosusu baza d'accord mais mpona nga Lorette naza contre yango. Lorette aza contre siko okonyokola mobali na yo aza ozovi wana mobali aza na makoki te aza na mwa makoki na ye mais permettre aya kohonore yo yozomona honneur wana te yozomona kaka 500 $ wana ata apesi 2000 $. Est-ce que recouvrir badepense nyonso baparent basala mpona yo kolinga en soi eza nango kaka dot te nga mpona nga mobali alingi yo oyo aza nango nda kopesa mais eza te ke bafixe montant moko donc mpona bato nyonso ke ezalaka 500 $. Déjà ça dépend donc seke mobali so aye na 200 mpe bazwi kaka ça dépend nde baoyokana na mwasi na ye ça dépend nde mobali azalelaka na mwasi na ye ça dépend mais eza te ke loi moko boye baoblige bato ke fo ezalaka 500 donc mpona ngonga vraiment naza contre. D'accord, merci ndeko. Merci beaucoup. Affaire 500 $, toujours continuer. Kino ba Congolais ba lobby que Moussala ezalité mais proposition c'est une proposition qui peut arriver demain, qui peut arriver après, mais une proposition qui est plus importante en ce moment. Ils ont retrouvé un emploi pour les Congolais. Il y a 500 $, ils ont un problème. Mais tout ce qui est ça, à 1000 $ aux familles, 500 $, à couper. Ça va continuer. Na masolo na biso ya royeba affaire 500 $. Ndeko Daniel Mbau oyo luki ba Congolais ba lobby tozo ko baraka. Tozo mega rosolara na magazine na biso Congo Lisolo na chaîne na bino Congo Esengo officiel plus télévision pour na rosolara bino batu bozali banda oui, bah, non, 500 $ awa na Kinshasa, les héroïnes. Balobi na Kinshasa 500, na mboka pe bapesi ba prix na yango. On va essayer de partager avec une dame qui va nous accorder cette interview. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Benita. Madame Benita. Oui. Vous avez appris cette proposition de la loi où le député Daniel Mbau avait proposé que le prix de la dot sera fixé à 500 $ pour toutes les femmes. Comment avez-vous reçu ça? Non. Je l'ai appris, mais à ce que je sache, cette loi n'a pas encore été votée. Bon, d'après moi, je peux dire, la femme ne vaut pas l'argent. D'après moi, à ce que je sache, on ne peut jamais estimer une personne à un montant d'argent. Donc, la femme ne vaut pas l'argent. Donc, ça dépend de l'amour de l'homme qui aimerait épouser une femme. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Donc, ça dépend de l'homme. S'il veut épouser une femme à un tel montant, donc tout dépend de lui. Parce que le mariage, elle garde toujours sa valeur symbolique. Voilà, mais le parent qui exige le prix par rapport au mariage de foi, 3 000, 2 500 $. Le parent exige, c'est selon lui. Parce que le montant 3 000, 2 000, on ne peut jamais acheter une personne à 2 000 ou 3 000 $. C'est impossible. Même si on mettait de millions. Donc ça ne vaut toujours pas, ça ne correspond toujours pas à une femme. Et tu proposes quoi? Si je propose quoi? Bon, moi je propose à ce que l'homme, bon, je peux dire, donc, ce que je propose, qu'est-ce que je peux proposer? Donc, ma proposition, je peux dire, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour, ça dépend de l'homme. C'est entre un homme et une femme. Si l'homme veut donner 2 millions, même si on demande 200, lui veut donner 1 million, 1 milliard, c'est tout. Donc, s'il venait avec 500 s'il venait avec 500, tu vas te marier. Si je veux partir, bon, je sais pas. Je dois d'abord savoir si cet homme-là m'aime. Si même, bon, je peux partir ou ne pas partir, ça dépend que de moi. Ozala Mkongo, Ozala Muluba, Ozala Mutuya Bandundu, car à 500 $. Voilà, tout le monde sur la maman la biso, à mes copains, ça biso point de vue par rapport à Makambo député Daniel Mbau, Azolu qui la maman, le Azolu qui la maman pour la Moussous Bazo CP en ango, la Moussous Bazo, voilà, et ça symbolique, voilà. Mbote maman. Mbote. Comment on est? Ndeko Boznaï. Ndeko Boznaï. Ndeko Boznaï. Ndeko Boznaï, Balobi et pas député Daniel Mbau a proposition que toutes les femmes, Barba la bango na 500 $. C'est une proposition. Il y a loi où il y a PSI
pour les députés voter. Pour nous, un mot. En commençant déjà, on n'a jamais essayé de vendre une femme, sauf on donne ce qu'on a pu donner à l'enfant, à l'homme. Donc on donne nos meilleurs, nos enfants, pour aller nous exposer ailleurs en fait. L'homme, s'il a des moyens, il peut prendre sa femme à n'importe quel prix, et si réellement il aime sa femme. En tout cas, question des prix, imposer les prix, bon, je ne sais pas, je ne condamne pas. Mais quand les parents font souvent leur facture, il y a un prix où ils fixent 2000, 3500. Voilà, lui il a vu que c'était une exagération, que plusieurs familles, que plusieurs tribus ont peut-être exagéré par leur construction de la facture de dot. Bon, là aussi je comprends parce que peut-être mon partenaire n'est pas un millionnaire, un milliardaire. Là, je me redire que ma famille doit comprendre à cet état-là parce que au lieu que nous fassions des bêtises, du bobard, nous aimerions faire des choses facilement pour ne pas aller aux Zizana et voilà. Et si mes parents doivent comprendre que mon partenaire, il est peut-être un salarié, admettons, de 300, 400 $, il sera mieux qu'ils acceptent, qu'ils diminuent, au lieu de donner 3 000, parce qu'à part les 3 000 $, 4 000, il demande, il y a d'autres choses qu'il demande à part l'argent, vous voyez. Il demande des congélateurs, des plasmas, je ne sais pas moi, des vélos, vous voyez. En tout cas, il faut comprendre aussi le conjoint de votre fille, donc, la façon dont il trouve. Donc ça dépend du revenu de l'homme. Oui, c'est la femme qui doit il faut aussi savoir qu'est-ce que l'homme il est en train de faire, c'est quoi son travail, ce revenu. Même quand tu auras à partir, il faut trouver une maison, il faut préparer l'avenir des enfants. Admettons qu'il a un salaire qui le permet de venir te marier à 300 $. C'est longtemps. Oh mon Dieu. Tu as. Mon Dieu. Bon, c'est vraiment difficile de dire oui maintenant là. Mais c'est l'honneur que l'on vient te donner. Ce qui compte, c'est l'amour. Voilà. En tout cas. Par amour, tu peux aller, oui, si je comprends. Si réellement je l'aime, je peux accepter. Par amour, tu peux aller, si je comprends. Mais c'est l'amour d'ailleurs qui fait en sorte qu'il puisse venir même pour donner au-delà de 3 000, je ne sais pas. Parce que si réellement l'homme aime sa femme, il peut même donner le double. Vous lui demandez s'il en a beaucoup. Et si moi je l'aime, pourquoi pas donc. Parce que je ne sais pas aussi la vie. Hein. Aujourd'hui, il est venu me prendre à 300. Le demain nous garde, le futur nous garde encore des choses. Merci beaucoup. Merci. Congo lisolo ezo continuer kaka na masolo na yango to betara lisolo to moni papa za déjà na bague na misapi mais to éviter ya balaki na combien to retourner dans bongo après amega obet la biso lisolo par rapport et en fait réaction na par rapport à la proposition il y a loi il y a ndeko na biso Daniel Mbao mbote papa mbote ndeko bon kombo nani Ben Munga ndeko Ben Munga ingénieur Ben oui. C'est ça oui. Voilà na moi déjà le pété dans Musapi na ndenga songi ga to me kotongo balaki me na bon wana mamunanga privé na robeta ngo ateme ouais, par rapport il y a 500 $, proposition Ondeko, Daniel Mbao au Pessawana. Il y a beaucoup de monde qui ont ici à 500 $. Réaction de bon, pour l'instant, ils ont la priorité, la priorité c'est belé, social, vie bonga, loyer, ils ont la primo normal, salaire abattu, ils ont normal, mais ça là, moi qui évolue. Moi, social, c'est bien, mais là, il dépend de la valeur à moi. Si on a $1,000, $2,000, $3,000, il dépend. Mais le bas va régulariser dans le monde social. Pour avoir moi si c'est bien, mais après, qu'on vende mon père quand c'est malade, je 500 députés basés dans le Parlement. C'est juste député Moko à s'extirper, à Bimisi, loi na yewana. 499 batikali. Bango peut pas courir au là, maramouya social. Mais il y a bimisi, loi moro ozo cadre pe na social. Pour mi bali belé bazo sente pe rapona. Ba prière d'autres on est légué belé.
Oui, mais... Les propositions, les gens en carte sociale, selon eux. Dans la carte sociale, mais ça, ma priorité pour selon... Ah, ils ont une question priorité. Ils ont un problème, question sociale. Mais là, priorité. Bon, alors qu'on peut couper sa prix exact que 500 $. Alors qu'on peut ta marge de 500 à 1500. Là, et les catés, là, on peut comme mais après 500 c'est comme ma famille au télé, 1500. C'est voilà un exemple, mais alors qu'on t'a là-bas, on t'a là, on se peut couper sa prix, na après c'est dans la province, 200 côté, au moins que ça la moins déséquilibre côté mon sous, après c'est avantage côté mon peu. Ils ont moins déséquilibre, c'est ça. Merci. Merci. Voilà. Tozoko barara na masoro na biso affaire ya 500 $. Nzaou, oh yo Luki, papa Daniel. Tozoko baraka. Mbote ndeko? Mbote ndeko. Kombo nani bapesi? Kombo nangai Aristote Monjobo. Aristote. Pour la proposition en loi de Daniel Mbao, il a proposé que Banabasi, il faut avoir 500 $ pour exagération et d'autres et les Gimakasi. Proposition une proposition. Bon, Nalanda qui est à initiative, il faut qu'on encourager parce que l'ibala lelo et komaki pour bala il faut omibeta mutu. Il faut aussi la soutenir que nous yiba pour bala moisi. Mais les lots oyo avec une initiative il y a honorable Serge Mbao a proposé Daniel Mbao pardon a proposé l'homme ensemble pour nous soutenir l'oana pour les lots libala et comment le logo le ko la parents ba roté kabana. Mais avec cette loi là et ça n'en bien et zo les bien pour nous vraiment encourager vraiment bah mais au bas la moi c'est 500 $, et ça va couper tout après 500 $, c'est une vie qui commence. Il y a facilité dans 500 $, il y a moins que Michel a pesé. Mais comment la moi c'est 500 $, et ça symbole pour l'ibal ici la raté, bon l'ibal ici la raté. Les lots n'a repé ça symbole. Mais symbole déterminé, oui, déterminé, mais tant maman moi ça robé là, tant moi ça robé là, tant papa moi ça robé là, tant problème malade. Tout ça, ils ont toujours quand on a bon à l'ibala. On est joué un avantage d'ailleurs. Non, un avantage dans la un avantage il y a battu presque nyonso, tu vois. Donc c'est par rapport à ça. Bon à l'ibala, ils ont 500 $, ils ont le droit symbole. Pour les leçons on a balé 500 $, on a posé un CPSamon sinanga, na ça la mariage mort, na ça le mort ya munene, na ça dépense à 20 000 $, 10 000 $, 30 000 $, ça dépend de moi. Mais pour un symbole à 500 $, ils ont bon, pour nos parents, on va sauter mais la eloko wana ngana koyebisa bango bango ba yebi ba bi na mnorambo na biso ba bi mbonga libala et si la raté mbonga libala et continuera toujours lelo na ko pesa symbole de 500 $ na famille mais lelo ceux qui moi si a beli ceux qui moi na beli ceux qui ndeko a beli ceux qui bakangi ndeko na mobile ngaka mobile nena ko intervenir donc tout on est toujours na compte mbonga libala. Et ça malamu 500 $ parce que na ba parents oh ba mona ki bana ba lokola ba marchandise et ça ba parents mususu bazo ba koma ko teka bana bango pe mabala ngo umela répéter au bali net je connais un grand frère à moi à bala moi ça la dépense il y a ba mbongo ebelé ba dollar ebelé tu vois mais ba ça 2 ans 3 ans ba kaboy na bango mais avec 500 $, so bala na yo le simbité et ça on regretter pour ça peu moins ba to fanda ki tu vois. Donc pour nous on peut ça ba parents et ça on m'a bête mon libala ici la raté et là on ba parents na biso ya Congo na ça pe bande ko basi et ça peut m'a bête ce peut ba ko bala nga 500 $ na oboya te pour nga pe na ko bala pe na 500 $. Donc là on a contribué pour na moi et loko wana yango wana. Merci vraiment na. Voilà, merci beaucoup. Et ça a affaire il y a symbole ndenge on a biso auti koleka awa alobi que ça affaire il y a symbole tozo mais un peu côté la susu bato mususu ceux qui bakoki ko pesa biso point de vue parce que ça engage vraiment la jeunesse. Voilà ndeko mbote kombo nani kombo nanga Jansi mingi Orge yaya balobi que non il faut bala moi signer 500 $ et ça loi on a biso Daniel Mbao a proposé yo mona onde yaya et ça wana pena loi na logique pour ba bela ba parents ba bota bana na bango ba tangisa bana bango na pasi ba dai ba lia ba monga mabala te o satire oboko li mwana na pasi mwana koli o mona ta mwa fuyi wana oli ata mbongo avodaye
on se retrouve d'ailleurs au tika lolia ta 100 francs à moi noté mais batata moi sina papa kulutu na ba mama leki ba yo lia mbongo na yo ma yo muto zaki viva o tingo yo muto boti mwana souffrir pona mwana o tika lolia mbongo te ba mama ba ebaka na ba parents na ba biso ba papa ba mama ba ebaka oui er yango ya kolia ka mbongo mwana otango a vivant ba eko proposer ba la mwana no mutangile monani o récupérer no lari o tiki mwana ke ipo soko bomie na kacha pale akobote lota msu 15 bana diko ko ba fongola benanga ba fongola bango bazokanga nde bana bango basi bango monde bakanga bana bango basi bana bakomo sente bango bisenta seta batika bana babala bala bakende ba misale zoya e ko moza alia sibo okyo bali ozuma mo boulot na yoti baso wa célibataire mon ba donc on a yo appuyer c'est normal pas bien que jouer un avantage na yo mais pas belé ba rotomoko mamozo ya bongo so bani pa na bango bongo biso to kolisa bana te tant to eba oui biso ba parana biso abalisa bana na monter tel biso pe to san to landa ka lokolo wana eza makambo efongwami bango pe babala na ba 3000 te bango kutu babala na ba age ba 15 ans ba 14 ans ba prix ya muke babala bana au senti siko na minute oyo bana kabila zo bokondi bana misu ba sali 18 ans aboti 4 bana batikala bala ete atakanga lopangu ezate siko batie bora 500 ba facilité ba ya 500 balles batie nini 500 balles olobaki nini $500 na 500 balles voilà merci beaucoup jamais OK biso dara bana leo couloir leo biso ndeto za to kadeka mabele. Voilà, Negalobi, $500, yango anande, il faut les parents comprendre yango. Tokuti mama awa azoteka to megape otuna mama mbote papa kombo nani Coco mama Coco balobi mwana yo aza kitoko aza pembe aza métis ba les gars avec $500 et la proposition en loi député Daniel Mbawa Pessi yo mona onde bon eza ngo mabete na $500 eza ngo mabete normalement ndenge eza na libala ezali symbole libala ezali symbole uta bana bokoko na biso ba mama biso kala banda ko bala bango na ba monta mbongo ana te bon siko so pe nini problème ya mbongo ana ba biki $500 eza pe mabete libala esila rate comme si pe papa mama bakoya pe pa mwana bayo otala soki problème ekwe na côté ya mwasi mobala obimisa soki pe problème ekwe côté ya mobali moi côté famille ya mwasi ba obimisa ça mabete et mabete yo so baye ko bala mwana na $500 eza esengo honneur nde ezo primer liboso ngana oboya te c'est normal les andengwana kala pona ba parents bazoboya wana propos idée ba parents bazoboya na pesi ba ka conseil ke ba sente mwana na yo ke ba ya babala mwana ba pesa $500 wa pesa malamu eza ndengwana. Voilà, merci beaucoup maman lobi ba sente mwana yo to ba robala mwana na $500 ni eza malamu soko poni ba sente mwana kaka yo soko poni $500 te mais so ba yo bala normal oza $500 madeni na libale sila te. Merci maman Coco. Voilà maman Coco lobi toyoki maman Coco. Après maman Coco, tozui les sous maman à Megaro, ça bise point de vue naie par rapport à Makambo à $500. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a les maman? Comment on a madame Diomo Béatrice. Madame Béatrice. Par rapport à la proposition à $500, il y a député Daniel Mzaou. Par rapport à la monnaie à $500, le monnaie on est. Likambo libala eza likambo batumi balé. Aprendre ba para ba yaka ko intervenir. Ponanga eza likambo ya mwasi na mumbali mususu akoki kopesa mwasi na ye valeur yo lobi peut-être otie limite lobi $500 mais soki mumbali wana par exemple dans ndenge na ye aza na moyen na ye amoni mwasi na ye valeur eleki $500 akoki ko préférer kobala mwasi na ye plus de $500 pona ye problème eza te po eza valeur ya zo pesa mwasi na ye mususu ezali kozanga moyen mais alingi mwasi na ba moyen wana balingaka mwasi ou bien balingaka mobali pona mbongo te na oyo yaza nango akoki ko se présenter même moins de $500 akoki ko se présenter pas ba parents po alingi mwasi na ye ba parents bakoko pesa ye mwasi na ye po likamba libala amour eza mbongo te
amour ezali bolingo d'abord entre bato mibale. Donc mosusu akolinga kobala na 500, mosusu akolinga kobala na moins de 500, mosusu akolinga kobala plus de 500. Nyonso ezo dépendre na possibilité et puis na volonté ya mutu na mutu. Parce que eza bolingo. Oui, les balles eza symbole. Wana ezalaka prix te que non, il faut yelanga autant, eza symbole. Pour préférer ko balisa mwana, soko balisi mwana très cher. Et que kuna esika ke mwana zo vivre na ba conditions bien te. Mumbala kokozala na moyen, mais mwana na yo azana esengote. Mieux vaut esika mwana koko kenda azana esengo soki babali ata na 500, soki babali moins de 500, babali plus de 500. Le problème est que moi so na esika ko kenda azala na esengo. Wana nde eza prioritaire. Merci beaucoup. Merci papa. Yo boy baba la mwana yo na $500. Olingi ba senteye to olingi baba la mwana yo. Voilà, tozo megara ko lukabatu, je ne sais pas si Ivan excusez tonton Mbote. Bonjour. Voilà, eza émission Congo Lisolo na Keo télévision. Tozo beta Lisolo affaire il y a $500, il y a proposition, il y a loi, il y a monsieur Daniel Mbao. Yo proposition no yamba ondengene. Bon en fait, bah $500 c'est bien. C'est avantageux. En même temps, il y a des avantages pour la biso chaîne. Ma chaîne plutôt. Pesa biso avantage et des avantages. Avantage parce que facture equity, on a mis 500 balles. Des avantages, ça de fait equity. Babylone a acheté la grande marché equity. Bon, la famille va se faire veste à Versace au Sougar. Oh. Il y a plus de 500 balles. Banzungu, Babylone va se faire en equity. Avantage equity, mais des avantages. Equity, ça de fait parce que 2000 balles, 3000 balles les arts. Il fallait revoir dans ma bilan sur la chaîne. Il faut tout revoir en même temps. Pour l'instant, on a payé Nabiso. C'est pas assez primordial pour ça. Voter ce genre de loi. Va voter la loi, va salaire, va fonctionnaire. Va voter la loi. Député excellence, on a PCD, Daniel Ombao. Eh bien, il est bien. Ma face à l'on va. Mais ils ont cadré la carte sociale. T'es socialité. Ils ont cadré la carte sociale. Les Congolais, ils ont la basi. Dis-moi un peu. Comment c'est moi les dis-moi $500. Dis-moi un peu. 500 balles. Kazama Sanga. Il y a 500 dollars dans le message. 300 personnes, 250 personnes. Est-ce que yo pour ma famille en air, il y a moi na yo azobala wana. Il faut que ça rende bon na oba pesi. Oh, mais il faut 3 gens payer. Ma famille ne viendra pas. Famille en peut encore mais là. Et dans la carte 500 balles. Non mais ils ont honneur pour ça l'organisation pour beau payer ça moi na bino honneur. Les social doit être revoir en plus. $500 c'est bien. Mais les $500 est là. Et les accessoires derrière. Accessoires d'un cimandé c'est plus $500. Les dépenses même payées. À l'époque, avant il y avait $500, $2000. Facture sur $2000 à discuter, $1500 discuter. Mais bon, ils ont sale. Le mariage est un consentement de deux familles. $500 ou $1000 ou $2000, même $1 million. Ça dépend de mon c'est bon pour la moi. C'est pas que loi où il y a $500. Arrêtons ça. N'importe où fixer la loi mariage. Moi, sinon, tu informes famille collègue de connaissance. Merci. Arrêtons des distractions. Tu voler ma vie. Salaire va fonctionnaire, il va policier, il va couler ou des là, non, va chèque va si là. Va étudier va temps à l'aise. Autant on fout dans le bon, dans le calme, loyer coûte, imagine-toi. Non pour la route, tu fais une bête émission moi pour na ministre ba église au fond ngana chrétien mais église au fond église 500 personnes 1000 personnes à Kati mais à boire de nuit ba na ba kangama mais ces gens là vont payer le loyer comment voilà oh za Congo Lisolo to robeta payer Lisolo wana merci pour l'invitation aussi voilà merci beaucoup voilà ndeko lobby eza on aura la question il y a bolingo ezoko bapekaka na masolo ya bolingo Congo esengo et memeli bino magazine oya kitoko Congo Lisolo pona kaka ko revendiquer pe ko yoka ba revendication ya batu nyonso ndenge bazolobela par rapport ya makambo ya $500 o na bala na $500 to na bala na $500 te ndeko apesi ne kaka proposition ya loi na ye yo sepeli na yango to sepeli na yango te toyoki bavi ya batu nyonso bamama balobi bamosusu bapuye bamosusu balobi que moi si bakoki kotiela ye facture te
bakoki kofixe montant moko te mpo aza marchandise te yango wana magazine na bino Congo Lisolo eyaki na terrain ekiti awa totamboli na centre-ville mobimba mpe na basecteur ebele mpona komeka kozwa baavi na bino boyebake no likambo ya $500 oyo ya proposition ya loi ya ndeko Daniel Mbau eza na problème ya makasi parce que il y a des jeunes qui appuient eza na bamisusu mpe bazoloba que ce n'est pas primordial. Voilà, c'était votre humble serviteur Patrick Kochibangu, dit l'antivirus de la presse congolaise. Bakiselaye, Dr Love, on est là pour faire Kara Masolo Ndengezalara par rapport au sujet Nabicha Lelo Zaraki, affaire $500, il y a d'autres. Pour ou contre Boyoki, Nenge Baimboka, Balobi. Toroya, les sous Namasolo Belé, pour Narobeta, Torozape Masolo à Congolité des pères et des mères. Batubazan a posé un yango. Tu as distraction, tu as distraction. Merci beaucoup, bienvenue Mangwata, Zoto Eboya, Mbindo, Yemokona, Madame Onaye, Madame Anichi Tou, Astre de Lumière, sans oublier Michael Kakemubali Pembe, veut dire que non, Nyo Setonda, Marinette, bien, Evanda, Masolo les Carara Bongo. Sans oublier le pasteur Clovis Fimpana, Maman Doris Fimpa, Flesse Lady. Motema, donc c'est un couple mort très bien, si confiance na Dr Love Patrick Kochibangu que je suis. Masolo te recoba na yango kaka te continuer Jenny le manabo saniote 3 fois belle moi si ya kitoko veut dire que non la beauté au-delà de la beauté. Est-ce que vous comprenez makambo wana Jenny Lema sans oublier Astrid Oyende merci Papa Guilain Fimpa, Given, Maison Given, merci beaucoup. Yannick Bongondo, 4 fois Mobali Balobi, Oye Mobali Alibosami, Balé Amisato. Yes, quoi ça 4, Atonda, un homme géant. Ridi Bonte qui est derrière la caméra de réalisation. Du jamais vu les lots, peut dire que non. Pichouma, c'est PM, Tata Mora Libandi, mais Libandi Amaele quoi. Voilà, c'est pas lango. Sans oublier Elvi Moulouemi, Motema ya PM. Tantôt Libandi, Nalobiga Bongoye Moayebi, Pichumansia. Voilà, c'est fini pour notre magazine Yamoko Nalelo. Na sepeli ya trop, na nengaka masolo ezalaka kaka. Quant à moi, toroye la bino sous masolo mususu, na ba épisode oyo kolanda torobeta masolo, car ndenge ezalaka na Congo Lisolo. Na osengaka bo s'abonner makasi na chaîne na bino Congo Esengo officiel plus télévision. Wapi ba image ya kitoko ba qualité nezali balobi. Awa na Congo Esengo, ils ont des devoirs. Est-ce que yo koka? Voilà, c'est fini pour ce magazine d'aujourd'hui. Ciao.